Esengo eza ebele na bino nyonso bolanda biso de partout dans le monde entier. Bino bolanda biso à partir de Belgique, à partir de France, à partir d'Afrique du Sud, Junior Malona. Ça c'est pour toi. Merci na bino nyonso ba les brancher. Bon nous vous s'abonner na compte na biso et YouTube Marinon Nzebo TV. Marinon Nzebo TV goza tellement ebele. Balobi TV moko ba te belé bo vandi bo tala. Téléphone moko ba te belé bo vandi bo tala émission na bino. Merci masolo ya mboka ya mokolo ya lelo to lobela mingi makambo itali polygamie. Mais avant tout quand on a polygamie to eba pe ko doit quelques points ya situation actuelle ya mboka na biso ni nezo lega na kati ya Congo central et si kawa plutôt enregistré émission Oyo ya mokolo ya lelo Marinon Nzebo devant les microphones et puis toza aidé na Franck Mbongi na sima ya caméra. Merci. Bah on ne se soutenir biso to senga bino ka bo s'abonner au s'abonner au aimer puis au partager et ça biso bien au partager ba biso baza place bazali ba se retrouver puis batali et puis si bango maele mingi pour na kolobela polygamie ya mokolo ya lelo to ambi pour na bino pasteur Lucas Tende pasteur responsable de l'église primitive kala auto pesa mbote papa. Oui mbote mama Marina et c'est ngweza ebele parce que on peut se tomber pour aller Maton, je vais te remercier parce que pour na porter choix na aussi ma modeste personne. Na droite na ngai, na gauche na bino, toza pour na bino, to emi pour na bino pasteur Kefa Moussav, ada pasteur de l'église primitive Kinshasa, auto pesa, mbote papa. Mbote maman. Et c'est ngeze belé parce que petit biso temps. Merci beaucoup père na bino père pour la confiance pour vous pour na biso, la prière pour pesa biso na bo. Merci, naebi ke boza ebele, bokota bo sabuni, botala pour ezala biso bien. Tobi to lobela polygamie, papa bana na nzambe ba otalo de monde entier, bana no pe ya lukala ba otala yo, na kati ya matadi. Kala mingi te toyebi ke uti mwana, po biso za ba songi makasi, oyebisa bango nini. Ouais, na temo uti kopona wana, en tout cas wana nde na se santa kalokola mbisi na kati ya mai. Il est vrai que touti matadi pe tukende kosuka na mwanda touti kozonga pona masolo yango. Donc ba téléspectateurs na banza ba s'abonner na bango massivement parce que en tout cas na thème oyo ba kozala jamais déçu. Ba kozala jamais déçu ndenge ni l'église eza malamu. Oui, l'église ezoko se porter bien pe mabala ya polygamie zo continuer ko se contracter du jour le jour et puis tout ce que les liboso tozali wana derrière ba professeur au côté pour porter préjudice na mabota mais tozali wana pona oyo nyonso ezali kopesa bato bomo ibekimia voilà papa otiki bato na Kinshasa bato baze ebele ba Holanda yo olobi na bango non nazo yebisa bango kaka ba bongwana pona makambo ya liloba nzambe batika makambo yako bombana na basi na mokili faut pas se dévoiler, bas la repentance, pas de ça, bas si libanda. Baye bate polygamie ezali sumuti. Polygamie ezali sumuti, to kota sur la polygamie, ezali batu so baloba ezali sumu bango balobi lelo eli sumuti. Mais pour to kota nango to banana na mboka na biso papa. So to nto lobela makambo kie ko na mboka na biso. Comment ozomona mboka na biso lelo? Mboka Congo en général. Vous parlez de la généralité ya mboka na biso Congo. Tolinto za la prophète des malheurs te bandeko balandi pe maman Marina en particulier. Bino bozola na biso bozali bana ya mboka et puis bino bokolanda pe biso na kati ya mokili. Tolinto za la prophète des malheurs te pona mboka na biso. Compte tenu à oyo économique au salema ba réforme économique au salema na ba institution non nyonso à l'état ils ont nourrir biso na espoir l'espoir fait vivre. Il est vrai que tozalina na étape ya ba promesse ya mabongi sami ya ba bazo kota parce que juste tozaka na entrée des jeux mais tokota là oyo bazo promettre ce qui est comme réalité parce que comparaison n'est pas raison. Tozota là sinon tant que tu as la télévision, tant que tu as la bilili, bon, l'IR d'espoir quand même est ali. Parce que tu aussi tu as discours démagogique, tu aussi tu as bilaka, oh yo vraiment mon combo so azela finalement azangela mokila. Vraiment, na kati ya mboka na biso priorité zo pesa mana ino na est maman, par pepe ndeko balandi.
franchement parlant, Tolanda qui peut interview un point de presse et accorda qui c'était une interview, point de presse, exactement point de presse, il y a chef de l'État, président du Conseil de l'Union européenne, effectivement. Chef de l'État, il y a un qui m'a là, mon pona bana beni bazo souhaité descendre, il y a chef de l'État en personne na katia beni, mais il a dit bon. Koko manaye na beni tote yango to iko sala ke évidemment c'est une promesse voilà c'est une dette effectivement il a dit que pona siko yonde akokomate je l'ai suivi pona il dit pour maintenant mais cela veut dire que akoki kokene mais ultérieurement mais bango demande na bango ezali pona sasa yipi nzoka na yebi ba kontina tango ezo crépiter nano ya ko connaître les kamba Idriss Déby on souhaite pas des choses comme ça na tango mutu ezali faites gaffe il y a ba service approprié ko kende tango zone ezana déclaré rouge ni. Donc je pense que les choses pourront quand même marcher parce que ont déployé la force militaire kuna et puis gouvernement ça le compte de paix na ba discours nyonso priorité bazo salango et pour na est espérons que maman et puis bande balandi kimia et ko kozonga na mboka en tout cas nourrissons de l'espoir kimia ko kozonga tous un espoir papa ko batsanini faut ba tuba yebanano mboka ezalaki na maboko ya banguna pendant plus de 18 ans mboka ekendeki soki kokalifie yango lokola na affaire amati mboka na affaire donc mpona kobongisa mboka eza na mokolo moko te eza na mbula moko te bato bazala na patience chef de l'état asalaki bapromese asosala azosala nanu bapriorité biloko nyonso malembe na nzambe ntango asalaki mokili asalaki biloko nyonso te liba mokolo liboso alobi keke le ciel s'ouvre apeni me ya mibale alobi ke la personne malembe donc tokoki te kosala pression na chef de l'état ke makambo nyonso ya mboka emonga le même jour il faut kozala na patience ndenge azosala parce que mboka wana babebisi yango pendant plusieurs années mais c'est pas en 2 ans qu'il va le relever ce n'est même pas en 5 ans il va le relever c'est pour ça qu'il faut que nous patientons et que le mboka etambola malamu ce qui est très important d'abord c'est parce qu'il a enlevé banguna nyonso bazalaki autour ya mboka bakangaki mboka l'enfer ça c'est déjà bien sans bain de sang, sans problème, mais seulement avec la parole, les décisions, dans la simplicité et dans la maîtrise. C'est que moi je l'aime, le chef d'État, il n'est pas trop violent dans ses réactions. Et puis il y a ça la Makambo. Parce que Batubazo Loba, il y a Zelaka, Amiru d'abord Likambo, et puis Tango Binisi. C'est presque le contraire de ce que les gens pensaient. Tout le monde en avait pensé que c'était un élément de Kabila qui travaillait avec lui et il lui donnait des orientations. Mais quand il a posé les fondements, nous tous nous avons dit que donc c'est quelqu'un de spécial. Ce qui est spécial dans lui, c'est ça. C'est la maîtrise. Le chef d'État. C'est la maîtrise, Balobi. La politique. Il faut beaucoup commenter trop politique. Trop politique. Bazouka, tout cas, va prendre de vie et ça la bien parce que tous en Amboka Congo et autres la biso nyonso Congo ils amboka la biso nyonso ils sont obligés de couper ça moi et le moi et l'autre pour amboka surtout les hommes de Dieu parce que ils apprennent à bango obligation à s'embêter pour amboka la biso et tout banda ko espokara ba to senga ba mbongo prière est important. Merci na Kevin Nganga on a depuis Belgique merci na bienvenue Ngango on a depuis Belgique merci na Joski Wasuka maman na papa na biso Tondi on a depuis France. Merci na Junior Malonda depuis Afrique du Sud Roli Wakala Memba depuis Kinshasa na Bosanité Brice Nganga depuis Kinshasa Ibrahim Ba Mangala depuis Kinshasa merci na bino moko papa et tout a ekota mamango yango yo et tout ekota na polygamie nde tout le bien le polygamie beaucoup ta parce que l'histoire le solo en auto bandiango ka
papa na biso Lucas Tende pasteur ya église primitive Kala et bisa biso mise en ligne. Oui, merci. Polygamie, outil na maloba mabale, liboso poli, lingoloba ebele, et gamos ibala. C'est-à-dire que ibala mabala ebele. Ça veut dire que ezali eloko oyo mobile azo contracté plusieurs mariages. Hier azamoko mais azobala les sous. C'est cela en somme la polygamie. Gamos on a rubi eza na langue eza grec et puis poly. Je l'ai défini en grec. Poly, ça dit plusieurs gamos mariages. Ce qui veut dire plusieurs mariages, contractés bien entendu par un homme. Et ce qui les contrats que Mobali ou Azosala Bongo, Yazamoko, Bassi, Mibali Belé, c'est la polyandrie qui est bien entendu un péché, c'est la vie. Et ça, tu belé, bah, il va critiquer mon problème, bah, là, tu caca belé, tout le monde a ma commune, parce que Lucas Tende champion, parce qu'il y a bala jour moko 4 fois. Oui, bisabiso. Est-ce que Makambo Yosa on est vraiment biblique? Merci pour la mokuna lisusu. Ngai na kozalaka mon Christo et puis mon TIP la Biblia de surcroît. Na c'était na kaka strictement je pense pas du principe nangai ezali kaka na komi, c'est-à-dire que oyo nyonso likomi esengi na kosala oyo nyonso etelemeli na kosala te. Ce qui veut dire que ce qui kambwana na tali na kati ya makomi esantu que Biblia etelemeli yango c'est que Nzambe atelemeli yango alingite biso ba eto mibiangi yaye to bana na ye to bika yango. Parce qu'il y a beaucoup de liboso ya Yohane 1 Jean chapitre 3 le verset 4 a opé sa définition il y a les sumu. Il y a le bikonete les sumu avec oyo a buki mobeko a sumuki o les sumu ezali bobuki mobeko. C'est lui qui pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Alors, c'est parce que dans la Bible, il y a des prédécesseurs avant nous, parce que la Bible est sous-bassement. La Bible est absolue, est référence. Na kati awa na moni mabala oyo esalimaki na basali na Nzambe pe ba na Nzambe et puis oyo tinda maki pe pamba maki ko uta na Nzambe yemoko Nzambe pe attaxa bango na lisumu te. Alors et cause la ponangai problème tena sala ngo parce que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. Hier na tango wana aujourd'hui tango ya nangai et puis éternellement bikeke oyo bizali koya. Alors ce qui le Nzambe a condamné ngai na kotuna ye. Mais pourquoi tu n'as pas condamné les prédécesseurs qui ont fait ça avant moi? Dans ce monde parce que na yibakate pourquoi tant on a taillé na Biblia, je le vis condamner les vols dans son commandement et aussi à ceux qui ont pratiqué cela. Donc, les personnes qui ont Dieu étant juste à condamner. Donc, c'est de la Bible où j'ai puisé cela. Et voilà pourquoi on appelle amitié parce que j'ai fait de la Bible mon modèle, maman. C'est cela. Donc, les gens sont montés qu'aux en 4, 5, 6. Pas du tout. Pas du tout. Qu'aux en 4, 5, 6, les gens sont montés. Pour le but référence, c'est la Bible. Mais c'est un exemple. Il y a nani oyo azana na basi ebele. Ce qui n'a qu'au cité. Tu as 2-3 exemples. Oui. Bon, les gens, mais David a eu 500 femmes. C'est le père de Salomon qui avait doublé le nombre de son père. Et puis, il y a eu aussi Elkana dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Je ne sais pas si Samuel, mais David il y a dans chapitre 12, il y a Samuel, il y a un livre à Samuel. Parce que le livre à Samuel, c'est le prophète Samuel lui-même. Oyo a Ibubutaki, donc Oya Bimaki na Libala ya Elkana na Anna. Anna, Zalaki Ekomba na Ibandeli. Moninga na kati ya libala ezalaka penina zalaki kobota mais ana ye azala kobota te bayebi Biblia bayebi comment ana aller non pas chez les nganga
non pas chez les praticiens, encore moins chez le médecin, mais dans le temple, pas Nganganzambe, il y a pas de kosenga kobota. Mais elle était dans un mariage, naïf sakabatou, tang na église balobaka nzamba ana pesa pona bikomba pona basu babota kate nzambe ana asala pesa yo mwana. Moi je dis mais parlez d'abord de son état civil. Azalaka na libala. Exact. Tika totanga rapidement parce que tozoko kimasima ya tango. Naliaka batu ba utaka awa mais le pasteur ba pumbwaka eloko oyo. Un Samuel yangoyo. Après Josué c'est Samuel. Ah voilà, c'est bien mentionné chez moi, polygamie. Voyez, c'est dans 1 Samuel chapitre 1, bandana verset 1 à 2, pour ne lire que ça. Il y avait un homme de Ramathaïm Tchophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Liou, fils de Toi, fils de Tchouf, et Ephrassien, il était de l'Ephrate. Il avait 2 femmes. Et cet homme était, s'il vous plaît, sacrificateur. Donc, alors, Balobi Combo, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Alors, l'histoire de Bandi, Awa, Ezo, Kende, Tio, comme on a Nganganzambe, Oyo, Babengi Samuel, Abotami. Exact. D'ailleurs, le nom même de Shemuel veut dire qui a été demandé à Dieu. Samuel. C'est comme Jonathan qui a été donné à Dieu, mais Samuel, Oyo, Basenga, Nanzambe. Donc, à partir de Babylone, et puis Nzamba Zopé s'appelle Baloa. Comment un homme, Oyo Azako Bala, comment il peut gérer la chose? Je donne le passage d'Exode par exemple, déjà dans mon béco, parce que ma Kamouta Awa est dans le Nouveau Testament. Alors, dans Exode 21, Oyo par exemple, 22, je vous l'ai dit, Exode 21, le chapitre, le verset 10. Voilà. Ah, Zoloba, Namwana Mobali Awa. S'il prend une autre femme, quand on ne peut pas parler d'une autre femme, ceux qui m'ont Azalek n'a été. Parce que Azalek n'a déjà, et puis Abakissi. Mais s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Au moins, donc, Azalaki, Nani Niwana, de la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Vous voyez? S'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Donc, ce que je moi, si vous devez prendre soin d'elle. Même au Bakissi. Ni oya liboso, ni oya zolanda, bagomi balefo, balia, balata, bazala loger, et bazala soins médicaux au garantir yango. Sinon, à l'objet que elle ne peut pas être déclarée ton épouse. Mais aussi longtemps qu'on peut si d'autres nayo. Pamboli bino penakata lingomba. Ozo prendre soin naye. Soki mutaye ko simba 2e, 3e femme nayo, il sera taxé d'adultère. Pour clore, David mais quel témoignage Dieu donne de ces David-là? C'est par là que je... Oui. Exact. L'homme selon les cœurs de Dieu. L'homme selon les cœurs de Dieu, c'est ce qu'il était. Mais quel témoignage Dieu de la Bible donne de cet homme ici, David, il dit au verset 5, car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie. Donc même Tiazobal, il était en ordre. Excepté dans l'affaire d'Uri le Hétien. Abin mwana mobali oyo a bebi sakata mo beko moko ya nzambe te bomo na ye mobimba kolongola kaka likambo ya Uri le Hétien. Oyebi likambo ya David na mwasi batu ya soda na ye oyo wana amona ka bolumba zo sokola et puis alulié abengisi asai. Exact. Ça c'est la Bible avec excepté donc exception faite la vie à David zalika katangwa zwaki mwasi yangana. Et puis, oyebi expression ça est là ka prophète Nathan Zamba tindaka et pas ya David pendant que tali c'est ma benaye. Et loko wana lobaka ezo interpella ka bike mutu moko azalaki na bampate na ye ebele yokandenga zobenga bango. Mais musu azalaki na yeka moko. Ça veut dire que Dieu tolère. Exact. Donc azo tolérer oyazaki na ye azalaki na bango ebele musu azalaki na yeka moko. Mais yokandenga zoloba. Tango ayambi mopaya moko eko visiter c'est le désir sexuel. Na esika pona ko satisfaire mopaya na ye azwa moko kati na bampati azalaki nango ebele non, ye na mauvaise foi
na convoitise vraiment akei kozwa kaka mpate ya moninga na ye oyo azalaki na yango kaka moko yo nakozalaka nkumu so bapesi yo likama ndenge wana abi tokosala moto ya ndenge wana nini oyebi reaction ya David eza malamu mpona komona mabe ya Marina mais oyo yo moko olobelaka yango omonaka yango ti alors ya azozwa pembeni yo kutobali no amen effectivement c'est comme ça maman. C'est-à-dire que Abet-il kofi na table na kozala car tant que moi je resterai roi en Israël, un tel homme mérite la mort. Accueilli côté la mort. Nous voyons ça. Des prédicateurs, des pasteurs entiers, maman bazoko bulobake, maman bana, ma pasteur, mais je vous dis qu'ils ont ravagé dans les familles, même dans l'église, même les croyants, et là nous ne sommes pas d'accord. Alors nzambi yango alobi ke except wanande lisumu soki obali na yo d'après les dieux de la Bible on azoko exploiter awa eza lisumu te. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci. Maloba ya papa baksani sur la polygamie toujours dans la Bible. Polygamie yozo rango ndenge. Bon, mais polygamie eza libala Nzambe yemoko asalaki ezate makambo satana eza ya Nzambe yemoko a institut yango na Biblia oyo tango bato bazoloba ke polygamie eza lisumu eza mabe mais soki eza mabe c'est que eza lisumu eloko mabe eza kaka eloko ya lisumu eloko wana eza lisumu te eza mabe te Nzambe yemoko azopesa David bayebisi yo David quoi David alukaki basi wana yemoko te. Ça c'est vrai. Soki otangi na 2 Samuel chapitre 12 verset 7 tango prophète Nathan azokorige ye na lisumu wana yasalaki kozwa mwasi ya soldat na ye. Prophète Nathan alobi Nzambe alobi na ngana yebisa yo napesi yo bokonzi na bombi yo na bokonzi na banguna na yo bazalaki kosala yo mabe nazwi basi ebele na pesi yo. Ça c'est vrai. Soki ezalaki ke ezalaki akokoka te mais falo yebisanga na bakisa yo lisusu. Ça c'est vrai. Ndenge nini osali makambo mabe ndenge wana donc Nzambe akoki kopesa moto basi ebele lokola ngai esaki nga basi ebele basi nini 4 comme des capables. Oui. Naza déjà nini même moi na yemoko aza mwasi moko ya basi na yo mwasi nga misato za mwasi balaki ye na Kinshasa to salaki exact kolwana na balaki bango mibale c'est kolomoko ouais na balaki bango mibale ce qu'on a tout na kamituna basi ngo bobala ka 4 mala moko 2 mala moko ba vivra commande comment tango tobalaka mwasi moko même soki aza moko baninga fo bazala en voile aussi ba accompagner moninga na bango na robe mariage tolatisaka bango nyonso a accompagner moninga azoyaka lisusu na libala basoka déjà l'idée ya kondima baninga facilement ome basenga quand même biso tobala basi mosusu nga déjà tango nalingaki na bala mwasi nanga mibale mwasi nanga aponaki alobi bala mwana mwasi oyo nalingi ye mo mwasi aponi na ye mwasi nanga asalaki lokola asala na bible parce que aza mwana atindi yo abotaki te atindi yo ke toza deja na bana sama mais yo kezwaka agar mosu libanda te eza na libanda te eza na lingomba na kati ya lingomba biso tobalaka te na basi ya mokili. Mokili ça veut dire basi wana bandimaka liloba te aza na mokili oyo bazosala kindumba tozwaka bango te biso lokola biso bapasteur faut kobala d'abord bavierge pasteur akoki kobala mwasi déjà basimbi na mobali mosusu te wana eza Lévitique 21 depuis le verset 7 na Ézéchiel 44 verset 22. Alors même ceux qui est vierge mais azondima liloba te tokoki kobala ete faut tobala ba vierge
ya bana Israël ba oyo bazondima bi. Donc ba obaza kati ya lingomba na bien sûr. Donc mutu oaza frère soit pasteur na kati ya primitive akokozwa moi si par exemple te oaza na église misusu na pesa exemple l'église catholique. Mais wana ba église mokili. Eza e ba mangomba nzambe te. Bato baza na ba catholique ba kimbangiste ba pevia longo ba tabernacle. Bandima kalindo bate. Maintenant, biso to bala na bango ndenge. Biso mo Salomon ezalaki ni wana. C'est ça. Ce qui botangi na un roi chapitre 11 bato bato comprendre l'écriture. Que non nzambe a condamné ki Salomon tete pour na polygamie. Te a condamné ki Salomon pour na ni. Donc la David a condamné ki kaka na bisumu ya adultère. Salomon peut a condamné ki nego. Il est dit dans un roi chapitre 11 Salomon a eu 700 princesses pour femmes, 300 femmes de second rang. Et les femmes détournèrent son cœur. Il est allé Kobala na ba basiwana ya bamboka nzamba lobaki na bana Israël bof sangisa libala na bangote. Bopesa bango bana na binote binope Israël bozwa te ba bana na bango ya bayo bazondi manzambe ya solote. Sino bakobimisa bino kondima banzambe ya mabe na bango. Ni yango Salomon akendeki kozwa basi na ba mokili wana na bangomba ebele. Sumu na ye ezalaki ndenge wana. Ni yango wana. Samba bana kozwa na kati ya mboka ezaki na moto. Ezaki lisumu te. Parce que soki bato ba condamner lisumu. Ozomona Bible. Babwaka yango. Parce que Bible yo esalami eza famille ya bato. Nzambe a visité ki moto moko asali ba alliance na famille wana. Kombo na yene Abraham. Azalaki na basi ebele. Genèse 25. Isaac ye aza mwana ya polygame. Abraham ye azalaki kana mwasi moko. Jacob ye azalaki na basi mingi lokolanga. Leya, Rachel, Zilpa et Bila. Eza basi ya liboso même bayebisi ye. Zwa pe oyo lokola mwasi, troisième femme. Mosus pa lobi na boti ebele. Zwa oyo lokola quatrième femme. Obotana ye. Ni bangomi ne basi ya Jacob. Baboti 12 patriarches ou 12 fils ou 12 tribus. Na ba 12 patriarches ebimi ba prophète ba komi Bible. La famille ya Polia. Na ba prophète ebimi 12 apôtres. Ba bateli lobal. Et puis Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a botami na famille ya ba Polia. Jésus a même yemoko na Jésus a balake. Mais biso to zabasne. Yo pe yo bodo bakake na bala Yesu. Exact. Ya balaki. Na Matthieu 25 azo pesa. Nakisa libala na ye. Que mokili ya lola. Nazozo ndakisa lokola mobali moko akeko bala na basi. Difa zombi. Parce que dans Isaïe 54 verset 5 balodi kuna ton créateur mokeli na yo aza mobali. Donc ce qui yo lobi ke mokeli na yo aza mobali. Pasteur Lucas Tembe le père de mokeli na yo. Non, mokeli yango aza polygame. Pardon? Mokeli yango akomi polygame. Mais ozo kate balobi na Isaïe 54 la kuna ke mokeli na yo aza libanda. Biso toza misato no. Soki moto moko alobi mokeli na nga aza libanda e mobali. Toza embele na monde mokeli na nga eza mobali. Donc basi baza ebele ye kaka ye moko mobali. Ni yango tokokende na lola kosala libala na fête de noces. Eza libala Jésus, eza libala polygame ya monogame. Otangeli biso Salomon. Mais na suka nango Salomon ekoloba vanité de vanité, tout est vanité. A regretta ki vie na ye ya basi bele. Tete tango alobaki vanité de vanité, tout est vanité, eza te na basi. Eza na mbongo. Azalaki na or. Batonia or. Ya diama. Azalaki na doko ebele, y compris basi. Etikali. Parce que kokende kotikango. Même moto azaka na mwasi moko. C'est juste. C'est toujours vanité de vanité. Tout est vanité. Moto wana pe azana mwasi. Te amuna ki façon basi bando meme na mabe.
yango comprendre que kozana bango ebeleza nango na tina te makomi elobi bongo teke non azalaki vanité de vanité toute vanité pona basi ezalaki pona bozwi na ye parce que ezalaki na roi te na Israël azalaki na bozwi ba bénédiction lokola Salomon ezalaki te na roi na Israël azalaki na basi koleka Salomon mbongo ebele ba diamant ba nini même reine de Seba abutaki kuna ayiko convoiter biloko ya Salomon na sagesse na ye pe azalaki akomaki mwasi ya Salomon babotaki ba na ye donc il y a lobaki vanité de vanité na bozui y compris basi même nga même soki nazana basi mine wana même soki nazana ba mbongo ebele même soki na tongi ba isimem et ça vanité lobi na kokufa na kokene na tiki yango nyonso etikali même yope mwasi même soki akobala opa soki ozui bozui na vie na c'est toujours vanité de vanité parce que nous personne sur la terre restera éternel. Mobutu il a régné ici, il a fait tout ce qu'il a fait, il a eu beaucoup d'argent, il a fait ce qu'il a fait, mais il est parti. C'est vanité de vanité. Tout le monde a président il y a Tchad à Bouti Kokofawa na France à Québec mais Azara qui n'a besoin belé toujours vanité de vanité, tout est vanité. Donc exactement pour na basi bato bazo déplacer ma komi ya Bible batika ko déplacer ma komi batika ma komi kuna Bible yo e condamna ka polygamie te ba luka document mosusu mais soki kaka na Bible bakozo ma komi te ezo condamner polygamie eza vie ya malamu bato bazana mwasi moko bazana souffrance mais biso to za ma polygamie tout ça très bien. Alors oui bango ba polygame baza très bien Kevin nganga okamarambo babi okamarambo bango baza ba polygame baza très bien soza moi si moko wana ba problème parce que Lucas Kindi avantage nini bozala nango na polygamie. Bien sûr que oui moni ndenge pasteur a conclure maloba na ete bazana moi basi o bazana moi si moko bazoko nyokwama par rapport na biso polygamie et ça n'a pas avantage sur et belé sur la monogamie stricte. Makambo to sa kolobela awa ba dekwalande pe mama Marina au moni de l'autre côté to taille koyoka vrai ou faux mais bon la situation est ça en cours d'instruction. Il y a un serviteur de Dieu à battre mon dîner parce que déjà remarqué qu'il a commis un zèle. Mais nous sommes là pourquoi? Mais kuna nanda aza marié. Mais pourquoi zo ko battre? Très souvent to yebi ba prédateur, ba bomi, ba lingi ko boma pona ko effacer trace. Même aye ko ba ko dévaliser ndako na. So ka lobi ah na yo pe kingandi à comprendre que ah donc oyo aebinga yako sala tout alekayo. Mais alingite ayebana ete ye libanda ya mwasi na ye azalaka ne pe na posa basi pe akindaka na bango si tu bino basi boyi ba secret belé ya biso basali na nzambe mitema na bino mama eza sanduko na mama nyonso azolanda ngai ayebi que le pasteur sont moins sérieux. On ne va pas seulement parler de pasteur célibataire mais le marié là passe na bango za wapi o monisi ko ezo komisa bango ba hypocrite. Bazaba hypocrite. Alors moi je n'ai pas besoin d'être hypocrite parce que l'homme n'engenjamba ça et la biso même ceux qui obali ne vous en faites pas. Ce n'est pas un vaccin, ce n'est pas une immunité contre moi si. Ba makambo beleza laka. Les femmes ba connaîtaka ba situation moko au cours de leur vie o ezoko sala que tu ne peux pas même aller avec elle. Parce que je vous dis le péché il y a usage à sexe est commis plus courant que les autres péchés du monde. Na yebite li sumunini lelo ezana top ce qui vagabondage sexuel, dépravation na domaine ya sexe, je vous dis que ce soit na téléphone, ceux qui voient et même les mineurs au point que ba salle de fête et salle makapona mingi fête ya mabale salle makako pour la collation na kolela kabibembe les gens qui couvre fait ko longole yango. Maintenant, les maternités se remplissent de femmes qui accouchent, mais à la cité, il n'y a pas de cérémonie de mariage. Curieusement. Bandako zotonda bakoko na bana mais tout le monde a place ngonga babala bangote. Tozala kana ba période aboy mbili to tondi ba invitation ndako ba mariage exact. Tout ça c'est quoi?
Et ceux qui déplacent les petites jeunes filles dans les boîtes de nuit, dans les terrasses, dans les jeeps parfumés, ce monsieur-là, bazana maman nandaku, bazana bana, baza friqué, oya koko bala moi. Mais moi si wana, tia na valeur, balaye, loger, banda ko prendre soin na ye. Mais quand kende na ye na ba kuku wana, tu l'aimes pas, ça c'est se moquer de la femme. Bazo sala ndenge na moi si maman Marina bazo chosifier moi si la femme a de la valeur et l'homme doit valoriser la femme en l'honorant. Mokili nyonso ye bana ba boti na ye na leta na nzaba yebeke ah oyo azalaka moi si na ye. Mais ngai ko yeba ka ndenge basaela ngai. Non, na bakisi moi si. Et je ne vous scandaliserai jamais. Bon, nous avons quand même patron de service. Même quand on va embaucher moi si, on veut toujours s'abuser d'elle. On dirait bah tiens bango la chose on mibali ba sambusa. Ils sont tous contre mibali bazo sambusa basi. Mais eux bazo bala basi, bazo honorer moi si. Ba avantage eza ebelé au point que bon. Tala sikoyo. Ngai na minute yo. Moi c'est ngai liboso azo belle. Aza en déplacement, parti pour l'hôpital. Mais les enfants ne sont pas en manque. Ninga, je ne suis pas en manque. Aza bien servi par la base servi. Na moninga na ye mususu. Moi si mususu ya mi balé azo prendre soin na ye maman patience. L'obi biso to zaki na problème na hôpital. Nous avons une sœur qui est malade. Mais tellement maman na yazaka moko na libala. Le papa est parti pour le champ pour se débrouiller. Il est peu fois qu'il ne comptait qu'à parce que même qu'on a l'hôpital bazo sengambon. Elle a manqué de garde malade. Parce que Yepeka Kaza est né à fille, les autres sont des petits. Maintenant, Mouta Kosa la garde malade. Biso siko, au lieu d'inviter ces mecs qui aillent à cause de la paix séductrice. Au lieu de son maman Nabino Aya Salem Moussalawana. Et là aussi son mari qui est votre père. Mais soit moi si Moussousou, Bouana Basabana na yo, Basi na yo, va comprendre soin à Bana, Bango Bazo, na yo, vous verrez qu'il y aura de l'équilibre. Entre eux, Nanda, on a raté. Alors la mouninga jalousie qui est boé na boé, yo la qui kuna mbalebele, après l'angozo kotate. Exact. Pour répondre par une question, vous allez me dire, la commune tout ce qui là où il y a un homme et une femme, ceux qui chamaillent chez la raté. Tout ça là d'abord rando awa, tout ça na kata kachet. Tout ça na kata famille, nous allons régler des affaires. Et pasteur encore que nous sommes. Tala ba couple bazona makamoko incroyable, je vous dis. Mais moi, je suis en Azakaka, Yemoko. Ce qu'il y a, c'est qu'il en dit avec ces messieurs-là. Et puis, moi, c'est la bande à l'ingaka. Moi, ce que ça vraiment sensé, à l'Ukaka, mobile Azranae ouvert. Mais ceux qui mobile Azobomba, donc, ce qu'on appelle, tu trompes ta femme. Ceux qui, moi, ça découvrir d'un je vous dis, et puis, ça, réaction, moko mabe. Et puis, ça, ce n'est pas aimer sa femme. Aux hommes. Et ça, ce n'est pas aimer sa femme et maman Marina. Balinga naka parce qu'elle n'est pas pasteur à l'Obaki. C'est pourquoi, tout ça, la garde foot. Tout ça la sécurité on a ko bala na katia kondima moko parce que elle aussi avant que je l'épouse yenanga d'abord tondima que la polygamie est normale, est légale, est biblique. Donc tant oiseau ya ayebi déjà même tant que tu règle makambo est-ce que yebi que ça normal? Donc ça déjà enseigné. Ah exact. C'est le secret aussi de notre sécurité. Aza déjà enseigné na eloko wana parce que to lebela kango tout haut du haut de la chair. Que Viwana est ça normal qu'on a vu. C'est comme un témoin de Jéhovah qui s'est marié à un autre témoin de Jéhovah. Ce n'est pas un problème en cas de refus à transfusion. Mais ce qui n'a pas témoin de Jéhovah, Nabali Mobali to moi si il y a témoin de Jéhovah, Maman Marina, en cas d'une anémie sévère, les médecins prescrivent la transfusion. L'un des conjoints, l'un des partenaires à Robi, Bosong Samuel Makila. Mais Oyazali a réseau témoin de Jéhovah à Koloba. Ma doctrine ne me permet pas. Ma chère maman plutôt, rando et banina kata di bala. Souka pesoko kebite bondo kipe et bandi ko la soupçonner. Oh, ils ont aucun problème de transfusion, mais compréhension, il y a confession religieuse, confession de foi. Donc, les avantages sont légion. Oh, ils allaient copier sa polygamie. Par rapport, il y a monogame. Et la femme monogame est dépassée. Quelquefois. C'est-à-dire, au Yébi, travail ménagère. Maman Marina, ça moi cité. Mais moi, quand seulement je vois la femme, quelquefois, c'est moi qui demande. Mais repose-toi un peu. Mais elle connaît la gâté. Repose-toi parce que mon soir relève Bazali. Misala, moi, c'est si la gâté.
à cultiver bilanga, apprendre de ce bana ba de classe, apprendre de ce ko kende mosala, apprendre de ce yandako, ayako lamba, elle en a ras-le-bol, elle est dépassée. Je vous dis. Quelquefois, l'homme la dérange même à la période où elle ne peut pas aller avec elle. Parfois, tant que la maladie, c'est difficile de pouvoir parce qu'elle est comme un instrument. Si c'est des travail, des jouissances, des plaisirs, c'est pas moi, passez-moi les termes. Mais dans la polygamie, il y a l'équilibre. Et puis, spectacle, c'est la paix, c'est comme des sœurs. Pas comme des sœurs, ce sont des sœurs. Donc, le secret, c'est que chacun de vous croyez la même chose et vous êtes réellement né de nouveau. Ça se réglera calmement, mais les problèmes ne peuvent pas manquer, comme dans la monogamie aussi. Il y en a chez frères et sœurs, même petits frères, petit grand frère, petite sœur, maman na mwana, babé banaka. Na lola kutu sœur Marina na lola kutu. Babé banaka. D'accord. Na sola na mutu moko ebisinga conséquence ya polygamie eza prostate. Olobi ni pona. Na compris sa réponse. Dans un accès, ozomona oyo botunaki pasteur alobi. Oyo mwasi na ngani sa. Oyo mibale. Oyo mibale. Ozomona awa ndenge bazo saka. Bango mibale. Donc, biso tozate bato tosalaka aventure lokola ba pasteur aventurier. Que non ba kende kozwa basi na désordre. Biso eza kobala. Biso tobala légalement ndenge ozomona awa. Oyo basi nanga. Lokolo na bala ki bango mibale. Oyo liboso. Ayiko accompagner bango. Oyo bango nyonso nanga. Fana kanda. Apparemment, au bal à mineur. Te mineur te eza ba vierge. Eza ba 16 ans, eza mineur. Mais ba oyo baza na 16 ans te. Au-delà. Baza déjà au-delà de 16 ans. Babi conséquence. Soki bazo yebisa bino que conséquence ya prostate et ya polygamie eza prostate, eza lokuta. Bato ebele bazaka na mwasi moko mais bazo opérer bango ba prostate. Botuna ba spécialiste ngana za même na audiomoko ya spécialiste américain la prostate azolobake la prostate vient même chez un homme c'est quand il a difficulté de libérer les semences. Exact. Si les semences ne sont pas libérées facilement puisque le Seigneur avait lui donné ça c'est pour libérer. Il a même dit multiplier, vous remplissez la terre. Exact. Donc Dieu va donner multiplier, vous remplissez la terre. On ne peut pas remplir la terre avec une femme. Je ne pense pas. Mais c'est toujours avec beaucoup de femmes qu'on peut remplir la terre. Maintenant, Nzamba Pessi Yango, appelle ça sous prostate. Ça, c'est les gens qui réfléchissent. David n'est pas mort dans la prostate. Salomon a beaucoup fini dans la prostate. Bien parlé. Merci, qui merci na Junior Malonda ba basebele aussi ça basebele baza bango balebele ba kufa na prostate kozana basebele niko batika fo kufa yo toza mala passer Lucas Tembe oluba oletikala kipona pasteur Nabiso ya Kinshasa a commis déjà na âge à bientôt presque 70 ans mais azana basinaye 10 azana prostate. C'est quelqu'un que vous le voyez, c'est comme si un jeune homme. Parce qu'il est marié avec des femmes qui le soignent aussi bien, il est comme un jeune homme. Donc, bateau, bandime la Bible, batika ko bomba basi, va se repentir, va y sa vérité na moi si na yeke na za moi si na bomba ki moi si ça fait des années tous en même na bana. À ça la confession, abim sabasi libanda. Et puis à vivre na basi na ye, wana lingi, wana koki. Oye pas kokite kozana basi ebele. Azana na ina mwasi moko mais atika koluka bana bato en secret. Merci beaucoup. Merci beaucoup pasteur Keva. Pasteur Lucas Tene poto katana lo baki na biso ke na lo la mutu. Ezaki. Bien sûr Lucifer avant azwa kombo ya Satan azalaki na maha donc l'ange de lumière. Mais bon monique azalaka habité na molimo moko ya convoitise pe ya orgueil pona
la responsabilité Nzambe a pesaye parce qu'il était comme un premier ministre chef du gouvernement na lola. Mais ndenge tozomo nango ça sayipi et utande kuna il y a quelqu'un qui peut commencer à envier le poste ya moninga nae encore il y a son chef parce que tango moni oyo Nzambe azali ko kipe lokola ba fonction lokola étendu ya pouvoir nae c'est dit ça me convient et bongi pona ngai tango tonganda kono bongi si ko bunda bunda tu te débris là-bas moi caméra na c'est moi boyer oza ko tante ba micro ozuka ko so ba contact moi Marina tu dépenses ton argent ton carburant pour te déplacer d'un invité à un autre et bien tango zo ça la gestion na malamu eloko na lobby lobby au télémusicien na yo lobby lobby omi bongi si soki au sali salon na kitoko papa makamsusu quelqu'un a commis kota na yo lisumabe. Ça n'a pas commencé sur la terre. Ah, Denga commis Marina, il fallait ngaï. Ah, il y a commis des choses comme ça, la convoitise. Alors, ce qui coûte na lola na lobaki et pas nzambe oya yebi qu'est-ce que le péché teye a sumu kakanaïté. Mais na lola li sumu et mona naka lola ndebo petoti. Tolobaka awa. Yo so mona comme lola, cela veut dire que mokili oyezali parfait. Mais ne vous en faites pas, le mal a pu se trouver au ciel et c'est là que le mal a commencé avant que ça soit précipité sur la terre. Vous encouragez les polygamies, la polygamie? J'encourage la polygamie à tout homme, il suffit. Je n'oblige pas ça bien entendu, mais nazali ko encourager yango na esika ya ce qui ozoko kanoko se maîtriser avec ta seule femme ou bien na célibat na yo. Bravo, merci, zala bongo, kende liboso. Mais ata biso batuto moni to ya mokili oyo meliso nzambe zo mona yo ozoko faire régner maman je t'aime mais tu la trompes ozokendaka bakundulupe ozokota ba couloir madiakoko ba couloir kimbuta pour faire des choses je vous dis ça vous rattrapera donc nazoko encourager bala na yo musu parce que ngadi pina bala basi na ngai belé je n'ai jamais fini l'état ni Dieu venir me condamner. Nana mona ngote ba na ba wolola ngai pete nan pena kenda ko samba te parce que abaki moi si mais soki ozoko kenda kana mwana batu azokenda kapona azoyaka po sambela akenda kapona kelasi aya kapona ko sala musala na dans un service yo zingo komisaye moi si na yo makango o s'abuser d'elle. Ça c'est une manière ya ko mépriser pe ko dénigrer moi si. Nous devons conserver na ko valoriser moi si. La femme est honorablement mariée. Donc moi j'encourage la polygamie en lieu et place de la fornication, de l'impudicité, de l'adultère, de la prostitution et que sais-je encore. Voilà un peu ce que je voulais dire. Permettez-moi, s'agissant de la prostitution et de la prostate, dans 30 secondes, médicalé que je suis, Balobakabiso na médecine que un organe sans fonction s'atrophie. Donc organe ce que ça la té, même ça la libère les hommes et ce que ça m'a trop en repos. Au fur et à mesure que vanda bongo et comme kamakasi et belaka. Mais organe oeza en activité et ça la toujours viril, c'est la vitalité. Et ça la locolo depuis au tandango même la voiture kaka d'ici jusqu'à Mwanda et ça la mouvement mais il faut et ça la flexion, extension, qu'on sort comme ça. Donc, oui, parce que excuse wananga, soko ba excuse yotikala na kende kotoyo. Na isikana bima na beta moi tour place bazome la tuekana luka nte. Yo lokola oza disposé te, je vais à celle qui est disposée. Parce que toboy na biso ba makambo mutu mutu. C'est dans ce sens-là, maman, on a le prostate ezali organe oyo et secrétaka mai moko oyo ezali ko salake toko kakobota. Alors, quand ça sécrète, ça doit excréter. Si ça n'excrète pas, eh bien, comme Alibanga, c'est la tumeur. C'est l'inflammation qu'on appelle prostatite. Merci beaucoup. Balobi TV Moko Batebele, merci à vous. Obota Libiso na mokolo ya lelo tolobi sur la polygamie. Koloba eza ebele maintenant eza muke. Tobi ke tosuka na te passer aloba anemi azane na temps. Apesa na temps. Donc toyamba ki pona bino na mokolo ya lelo passer Lucas Tende. Aza pasteur responsable de l'église primitive Lukala autour de merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est un pasteur
Kefa Moussavu, il y a sa passion na cognitive Kinshasa. Merci beaucoup maman Marina, merci. Nebi keton eza ozawa to beta tout basu sujet merci pour na ko édifier karabana na Nzambe o ba olanda biso de partout. Merci Nabio ovanda ki ozwa ki temps ko vanda pe ko landa biso. Merci na ba o ba partager ba vidéo na biso mingi. To bossa na rabino te to pesa bino ba mbote boé pour émotiver rabino pour continuer à partager. Junior Malonda depuis Afrique du Sud, ozo partager Lelo depuis Afrique du Sud. Merci beaucoup. On a combien déjà abonné na Katia compte na yo. Merci na Kevin Nganga, il en Belgique. Ben, merci na bienvenue Ngangou. Merci à ma maman chérie, maman Mati depuis Belgique. Merci à ma soeur chérie depuis Belgique. Merci à toi. Merci à mon grand frère depuis Matadi. Merci na Rolu Wakala Mbemba depuis Kinshasa. Merci na Bus Nganga. Merci na Bino Boza ebele boutique like ngaba message na groupe na biso ya WhatsApp. Olingi o spécial biso ba conseil, au continue na groupe na biso WhatsApp na numéro est affiché na bas écran au combien de biso to côté na WhatsApp na biso pour ba couper ça ba conseil pour toi améliorer le lot to sali ndem su lobby au petit conseil peut ça que toi améliorer prochainement to même la bino bilo comme alamu chaque jour to zakana pour na se professionnaliser. Donc merci na bino so marino nze bazaki na bino elongo polygamie ba beza ngo lisu. Ah, bali moi ce n'est qu'aucun na kuzite. OK kobata mana simanda kute. Kokende na Elena te na mwa batamuke. Mais balaye pecha ina nda honorer ça. Et puis ça be moi ce que na bimana en tête. Voilà. C'est ça.